Ibongola aleki Karini na kitoko te. Hippopotame. Hippopotame. Maribongola aleki Karini na kitoko te. Hippopotame. Adams Buzolo adiembeli na tolite ya Karini. Hippopotame. Tuka succès na miso na basa makasi boye. Hippopotame. Hippopotame. Maribongola aleki Karini pe na kitoko te. Hippopotame. Lipe dimbola na charge ya Karine. Hippopotame. Karine ninga misabana ba pepa mela shekola o le doit dérouter ba juvenal qui bala o le doit dérouter tinde bale ba ki ba poto bonga pona Karine Mokonzi. En tout cas to si pena bona bisa suka grâce temo oazo respecter Karine Mokonzi. Alors ba ke filmer wata bien filmer papouche bien il faut zoe mobimba Adam sosa buzuba a obete na ba mbata bisu to yebi mutaza les fondatrices plutôt ou équipe nationale. Donc yemtu aza fondatrice de l'équipe nationale yemtu apanzango toka ki yo maréchal soi-disant Gel Chadolo balingam na panza équipe nationale. Donc yemtu apanza équipe nationale Karine Mokonzi yemtu asala ngo yango apanza ki yango lobi ki partir lelo équipe nationale soute. Oui, le plaisir est pour moi de savoir. Très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV. Mon pépé Yassika de Christelle Arose Mamouliranoum de la presse congolaise que je dis un grand merci à toi, un grand merci. Naba internet de partout dans le monde entier. Restez toujours scotché, branché. Vous ne serez pas de si. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra là. Orsala Keba Image Leka qui toko makasi boye. Un grand merci à toi. Carmisi le mignon garçon en direct de Milouze tobanda toujours na bato ba soutenir biso quoi so to boki bangote mon boulot quoi po eza boulot babi mon boulot to lia kana sima boulot oh donc toko zapper jamais sans que to pesa bango un grand merci à toi Papi Nzola Miso, merci à vous, je vous aime toujours beaucoup na Art News am konalelo babi ripri kamune makasi to yamba biso to yamba bino batu bosala comme impact. Donc Arnuso le qui a été donc exactement à plan donc le Fennec Mokonzi donc le dernier fils de Karine Mokonzi Andami Bengi c'est pas nous donc yemonde muto et puis pourquoi mi Bengi le dernier fils de Karine Mokonzi la baronne. Merci à vous, restez toujours branchés avec déjà notre caméraman sur au fond l'épisode Jabilili tous déjà Fennec Mokonzi. Bonjour Vanessa Moussa Obalobi na ngena lega pena trona na CL News CL News donc na moni bongo Christelle Mamou oza pena na Panam na mito Holanda biso donc chef Fennec Mokonzi le dernier fils de Karine donc moi na suka ya Karine Karine robota ka lisusu tengam na kangi abota bane belé to yebi ba janvier ba biri ba lekechu waza le grand frère na biso ngasu ngaza le dernier office donc moi na suka donc ya Karine Mokonzi nazana vraiment pona ko répondre ba question na yo vraiment Vanessa balobi mikolo mingi balobi ba ya Karine Mokonzi batomboki so babe moi ba charge batomboka ki abinga charge na mais bino ndesa no plaisir non biso to ba charge ya Karine to ba charge ya maman Karine donc on benga mami le chef Fennec Mokonzi to penza ba charge ya bien parce que ba charge basé délai ba ki peka ba charge to ki kuna maman Emilie za charge ya Karine
toke kuna Tito aza cherche Karine donc baza tellement belé en tout cas biso tozana vraiment minute mama oleka sauté Karine Mokonzi oleka sauté lo ba parce que a répond pe mututé ye no sara ba télé réalité na ye a sala ba live a la télé musu flair neni flair ekolaka a la télé musu ala télé musu ça neni flair ekolaka donc mikolo ye a koloba so makambu ya musicien Théo boy donc biso tozana vraiment nazana bana banda namoni bana Londres balobi merci beaucoup na Karine Mokonzi mami donc ayaminga maboko polele parce que dans l'autre côté bando mon Fennek Mokonzi bande ko saba critique na raison Karine Mokonzi a vraiment donc la baronne na moni staff na Londres bana Londres pena ba vandi balobi les chefs Fennek Mokonzi tout ça le staff baza tellement belé ba vie Teddy Monzele ba vient na biso Bivens de Yomo ba vie Jackson Mangala ba Thomas Mouya de London ba inspecteur Miguel Mbongo baza tellement belé vraiment ba El Brin Banzota ba Jonathan Gogo ba Fennek tout ça le pena base ya Fennek en tout cas tout ça na pena pona yo Vanessa Moussao to ba question to poser biso Bah question tout d'en poser bino pourquoi kaka lelo Karine Mokonzi tu Kazaki l'équipe nationale azaki na ba tebele ba René Abiri ba Janvier ba Jail Show mais ba Panzani bino boni bozong est-ce que boza sou que bozong sa susu e ba benga muziki wane kozonga lisusu comme avant exacte que ba Panzani Karine Mokonzi yene mutaza imtasala équipe nationale et Moutaza les fondatrices plutôt de l'équipe nationale. Donc Yemoutou Aza fondatrice de l'équipe nationale, Yemouta Panzango. Toga qui maréchal soi-disant, j'ai choisi le na Panza équipe nationale. Donc Yemouta Panza équipe nationale Karine Mokonzi Yemouta Salango Yamwa Panza qui a un qui a parti lelo équipe nationale soutée. Nazana ba nangana bimisi ba charge. Tomona bongo ba muna ndenge toke kuna tomoni ba Beki Senda toke kuna tomoni ba chef Fennek Mokonzi ba Peggy Titon le chroniqueur intelligent donc chroniqueur intelligent Peggy Titon donc il y a ça pour moi différence mon roboué en tout cas Vanessa namoni babisinga tozana mutu surprise nanga moroté surprise na ngai surprise za ko fait l'omide les grands mon pao ah bon l'émission nanga tout ça surprise les grands mon pao donc ben internet tout balanda biso sikoyo boz après ya ko yamba les grands mon pao donc grand mon pao ka ko fait l'omide o ayemba Fennek tika ba blague o ayemba ba deuxième dame o ayemba ba li o ayemba ba gros bébé azana biso na émission lelo tout ça surprise parce que azana banzimbo asika parce que babat bae baragio Kofi Olomide chante divorce et comment Kofi Olomide chante divorce Kofi Olomide chante via comment qui slogan ya actualité ce qui actualité moi bimi baté levier Vivier Kalambay les vieux chantent léopard bazuite les vieux chantent léopard bazuite ya comment il y a ça bataka slogan ya actualité. Ouais. Actualité mon gros masco na actualité sur net le vieux a scotipé le vieux Kofi Olomide chante ba charge ya Karine asana biswa ah bon akoyemba na singa Kevin Loss Vanessa Moussa na singa pena le vieux quadre kotaka déjà vieux quadre na singa kotaka déjà tozana ye awa et voilà déjà kota Vanessa Moussa oboni vieux te Malamoka Asbel, miustui. Karine a chargé. Ça va. Bonjour vieux mon pao Vedima na comprendre no yebata Ebite mambo bolo bananga vema vedima na moni na internet songe baby muta fingi me na vema na zong sate na loba vema te na lobia mamba finga na ba feste vedima sina lobaki ono za mona kyango alimbisa vema angwada alimbisa nga vema est-ce que nous ngao bazipa toye bandeni vedima ke efeza la ngolo vedima ka bo emisha kitoko bolanda vema yango soye na gida ngo ebete biso nzembo moto yo katondeni donc nzembo ngoko na ba charge vedi na studio vedi vema ba charge na studio
nazoyembela mwana mwasi oyo bakitoko Karine Mokonzi vedima nayebi te capacité na ye bato bazofinge mingi bato bazotyole mingi me abimisa mpe ebele bacharge chef Nek Mokonzi vedima na comprendre te vedima na oyeba te nana studio nana ngiai oyo nyonso alinga zwanga vema na numero nanga ofinga mpe obenga mpe mingi sikoyo kofinga nde fo letala ebele vema Ouais, Swiss me. I love you. Hish. Et mon père kofa kotane na ki ma kote ba américain. I love you. Ba charge on est laxine. Ba charge nze mona ba charge embele ngo banane juste. Marie Bongola aleki Karine na kitoko te. Hippopotame. Hippopotame. Marie Bongola aleki Karine na kitoko te. Hippopotame. Adams Luzolo adiembeli na actualité ya Karine. Hippopotame. Luka succès na miso na basa makasi boye. Hippopotame. Hippopotame. Marie Bongola aleki Karine pe na kitoko te. Hippopotame. Peka dimbala na charge ya Karine. Hippopotame. Hippopotame. Adams Luzolo azalaka cameraman ya la team. Hippopotame. boko prendre mikolo maboko vraiment vedima maboko mikolo eza vedi na beti na studio mingi mikolo maboko ezobeta mabe nalinga bokoti si site ya kapache na makambo poigne vedi bato oloba na biso nalongola vema kofa longola bato mona elongola les grands m'ont pas longola bato ba découvrir l'eau vedi melaki na ngai yo vraiment moussoir pepa moussoir allez moussoir Muna vedi vraiment yo vraiment Muna boni boeko yo vraiment vedi vraiment mikolo na totala na studio tozobeta pona nzembo vraiment Marie Bongola vraiment luki bayembele nzembo apesi mbongo muke mais nazo comprendre te mato tsanga makelele ebele to fula ki déjà si to fule koki mais ro mikolo lo baba Marie Bongola si sambo pona si selon nzembo nzembo no sali no que tangi komba Cynthia Kapashi otangi kombo ya Adams Luzolo otanga bakoma bato mingi na lobi est nzembo yo kakero bien Marie Bongola aleki nani na tsengeni na kitoko te. Otangi koma mutu musu otangi kombo Adams Luzolo Fennek mo Peka aleki nani pe na kitoko te. donc otangi koma mutu te. Donc il peut Adams Luzolo wane ebimeli oh bon big a cameraman ya la team l'hippopotame cameraman la team azodiembela na succès ya bato l'hippopotame Karine Mokonzi oh Karine abandai ko ana otinai filmer pas push bien Adam so sala boulot ba essayer la baronne Mamouche on a obenga mami alors ba ke filmer wata bien filmer pas push bien il faut zoe mobimba Adam so sala buzuba alors bete na ba mbata biso to yebi na kati ya rap ya la team wata o le zo diemela awe o diemela na succès donc Adam Luzolo donc yo pena dans calculer te tout tellement so non ya ba likolo quoi avec les rois de Makembes muna parmi ba charge ya Karine azawa na ngale de office ya bandana no ngale de office no vous comprenez non seulement beta mabe ba nini singa eza mama ko katanaki mama eza regretter donc tout dans studio on ne sera pour ça na boaka aye pona banzemo mikolo toyemba donc ba charge ezebele tala lelo ba charge ba pesi ba to mo diembela utina free d'ici doye 5 parts 100 section mo diembela toyebara ozano wontu mo bo ba chaîne on peut bazama ba bizarre au moins on tosala émission départ on tosala émission na polo moko ilamba moko bakanga mena ilamba moko merci ce que biso soit na ba beauté ba to atsa ba chocoté ba to atsa ba produit donc Karine Mokonzi c'est la star Karine Mokonzi c'est la star oya boye asali mokini abimisi ba nebele tala lelo ndeko na biso mwasi ana na state pona Karine Mokonzi non comprendre Karine Mokonzi ta sali akende soki yete o Karine Mokonzi sala za state oyebi omonzi grâce bon ta sali akende state Karine Mokonzi merci beaucoup la baronne donc Karine Mokonzi Sali grâce temba kende state Hippopotame. Ah bon? Donc grâce à Motine de Loazabongo, ça va fruit la baronne Karine mondiale, Karine Mokonzi, mon gars Karine mondiale parce que ça carré il y a monde entier ba tina bendie bazana posa bazana Karine Mokonzi donc ndenge Karine Mokonzi a fula grâce te molelo
grâce à mon passeport rouge. En tout cas, tout le monde a fruit à Karine, n'enga bimisa bana, Pepamela Shekola, on l'a dérouté. Juvenal qui bala, on l'a dérouté. Tinde bala qui ba poto, on a pour Karine Mokonzi. En tout cas, toi aussi, pena prendre à souka, grâce à moi, on a respecté Karine Mokonzi. Grâce à moi, donc avec respecter Karine. Attends, comme na state, ma comme c'est Karine Mokonzi habike, Karine Mokonzi, oza magma, oza dona vraiment, et ça linga bien na comme na state. Dans nous linga rasu na comme na state pour na peso ba remerciement. Ba bando ko sanga avec ba mamé mili, bando sanga na finga roi, mais quand on lui pont, yoza na France, nga na state, tout ça la fitting mon boy. O ezaki Karine Mokonzi na ba okuta na ba neni ro betelo mo boepo ezaki flash moto sa ko ba bebana loka ba solo na bona cc azwa kisko ba boy parce qu'on est bo mikolo ba to notre ba solo la grâce tembo azwa bino ba audio tanga ko pomper ngo po ba audio ala ko mto bo ko ezali bo ka maman ko moko soko finga Karine yeba pe ba ko finga na bango yo so finga mo nani to finga na biso yo so bat ba programme panzaka ka Karine Mokonzi reti watana be ponani Karine Mokonzi reti watana be baza très bien Karine Mokonzi sa promotion reti watana be ba bengana bana mo batana bo salité bazala kana ba boya bango ba poussa na pembeni reti watana be pour bizarre il est qui na salité les qui reti watana ba be fo les lobé bateau a commissaire reti watana be bozara pembeni reti watana bo ça l'émission de Karine passe la émission penaet. Au moins, au moins, moi, mais qui a beaucoup de saleté, beaucoup de journalistes, mais bon, ça, la rémission est rituelle à Tanabité. Mais biso to évité depuis Karine Mokonzi sala équipe nationale, tite équipe nationale et Panzani a comme na ba charge, bino ba charge na y a Panza qui on se ba charge, y a biscoté, mona kumbela ba charge, y a mambe bandi qui si yango APC. Parce que biso to ébi que poto moni mbutu entre les Ketchuna Pamela Shekola. C'est quoi bino l'équipe bon. Les gars, l'équipe bon. L'équipe bon nani. Les Ketchou à l'équipe Pamela Shekola, hippopotame. Bino bossa la bémission bien et bandaka bien mounande bo bandi bo après bo changer lobé. Oté azaboé. Renabiri to ebi Renabiri à côté équipe nationale. Après équipe nationale. Commune na uta photo na commune na uta. Autant commune. Ouais, moi mi ebi commune na uta hôtel d'éducation tu yanda ko hôtel base éducation. Renabiri na base. Depuis nga bande mi somo na fingi mutu. To finga te somo mutu alo ba ke mutu la simba ba kisi se ke pas dans dossier pas simba ba kisi. Vous comprenez? Faut hôtel à janvier bazolo ba. Abiri na janvier bazolo ba. En plus balo balo mambasika. Abiri na janvier na babelo wasika tende bazawana. Mambalo basi balo ba Karine na mema biso na kisensu. Bal parce que le sika Karine a sali poé donc rien bandela Renabiri pas lobby à retirer signature à lingine sous makamte parce que bande émission ka mingte na TV5 wako ta TV5 en tout cas merci beaucoup félicitations TV5 a gindoki pe bima na butu parce que Renabiri nde omoni la kiasi ko travailler na TV5 Kintoadi, mso tabana kintoadi ya kindoki siko. Omona watu mso ba kindoki TV5 na uto legine internet no pesi makambu te to bakanga makambu. Yomo mikangela makambu yomo chance no mikanga o kanga mwana mwa mo o ayebi komi kota uta te yoka mutu kombo na brutal janvier mangwetele. Kombo na brutal janvier mangwetele. Komi ne ute bala te. Est-ce que ta o bala sko bongo yo bule loko yo so sali vrai ni to beta wapi. Ah ben les gars, la TV5. Monsieur Zada Shakira na bouton Alexa la TV5. Yé moi Milex. On va tout ça pour TV5. Ah, non vous les internet bien TV5. TV5 est baby. Ah, ce TV5 est baby. Cousin na flic le chef nek Mokonzi photo na buka René avec liboko. Na mona René na coin na 8 décembre. Cousin na nga simba mais na bitetika ya la santé. Pour autre corps na abunapi. En tout cas, tout le bateau bateau na makambo ampifote biso bangala to ba ampifo René Abira ko kwatie makambo biso to ba charge ya Karine Mokonzi ba charge ya kofinga parce que biso to yebike ba charge ya kofinga afingi te so mona biso to yebi déjà caché déjà kenda ke so moni ba charge te Karine Mokonzi afinga te moi talasco depuis bateau ba fingi Karine répondre bon abino répondre tu nga fana répondre ba Camerounais ba Gabonais banani
On comprend, chef Fennec dans de répondre banana Mickey. On comprend. Le là ça va te belé faut ba nimae. So bat bazo nimete ko mikindo kitara mutabi ça ba te. Nga no mo ba jeune musuma ko le tokande tinani. Nani o munene ana libu munene bo libu munene makuli tokae. Ba sale ba PCP moi si le là kenda poto ndinga kata ndenge mo ko ba kenda mais le là comme ni ingrat ezango mokili. Donc biso ato finga te to pesa ne ba vérité zo ça mutino na détail ne ozaki munene ozaki muke muto afinga ka pour so moni janvier na âge ne bongo aleki po janvier na bongo mukona ana 58 ans ce que tanga da âge mukolo bongo azo finga bato on komi kindoki on comprend et là ba biri fa ka pa ba mukona nga amukona mais ce que tango mona mutazo lika ce que tondo sabwe o fingi to côté na chaîne na total émission moko lekine lamba combien de fois au fingi qu'est-ce que ça bon comment mabo au fingi to lukim ko musu to sa télé-réalité na katanda na ndaku nayo au fingi to lukis comme ko musu to tel pe beauté dit bosco chef Fennec ko comparer to ça ba photo yo ça ba photo o ça ba photo joie ce ko ilonga Fennec ndeza boye o tsango na janvier janvier rosa boy ne mais bino bo condamné janvier poani janvier mutazu baton ebele na Karine Mokonzi avai na ndaku na ekande baloba azaki ne moi musala eza azaki moi musala na ende ta moi musala eza na mus so dagi moi musala bénéficier te faut finga patron non bene ko mikindoki vraiment janvier a bénéficier te na ndaka Karine Nicolas Buzoba na ye hippopotame oh donc azaki ne moi musala Karine sokole bilamba ko bongsa ndaku comparer bana ngako to ya janvier azalaka parce que mukolo ya janvier azalaki ngana na bota maite bato abonga Pamela abonga Lekechu abonga Chivinal abonga tokende sko bon tokende sko na réacteur bien paiement ko bato ba vanda pembeni na Karine Mokonzi ko ba bien omo ba gel show ba bien ba Pamela Chikolo ba bien ba sali bango ba nyos ba bien ozuna monani grâce tembo za bien sko kende kota ma même de pas ba internet ça soit na Karine mso kitka Karine abimisa nani ye avoyager na nani ba tuni abimisa wa kenda tambandaka o kaka be hippopotame bazate oh bazate pona yo ndeka lobi azate donc mami mili na bimisa mudute otika po bimisa mudute Karine Mokonzi la baronne ah ouais actualité na rozwa ngo babinato la telema fala bien bela ka moi Karine ana za makambo batindi osala te mais azu micro nyoka ziko ninga loba tabo no tino ba finga boye bakate skolelo avec sukeli bino est batinde ko loba bon batindi ote mais yumo zo bien bela actualité bato na nsko studio nsko na yemba eza des champs neti toi mutuma fa bakisa mbongo kuna yemba kipeka baki fona bakisa mbongo ntembo loka pesa nga 2000 fa bakisa 2000 puna yemba nango kipeka fona yemba epe loka fona yemba po bongola mari bongola ya pesa ki 4000 fo loka babi ya zana mbongo ndoka na zana mbongo te a pesa ki mbongo na yemba eza loka 3 champs na générique moko générique on tozo ba 20 zana kati ba creuser belé na kati bozo ba créer belé na kati ba se retrouver la dona pe ba yembele nzembo Karine Mokonzi ya magma o aleki batu nyonso batu bazo boya mais batu bazo nime ba ngi bazo kangi ba page on peut zo funga makaka tangela fini ya page na roza na abonné o ya za feza la ba fali pupa feza taka mutamilia amilina actualité ya grand mopao na kin mais toi t'es internet yena ce que bino tembe omoni ato solo mama nanya bango ne tembe merci beaucoup à vous Tokom Nepso Nasuka à vous merci à vous ngaka ça vous Laura na ki peka à vous merci à vous Tokom Nasuka Fennec Mokonzi kolobani na makamusto en tout cas il on a la baronne Karine Mokonzi alobi ki a otika lokoleka sur internet il lo quand filmer toujours na chez Mokonzi officiel nous a que alors que ça ndenge ni fleur et école au moins je nous a que ça ndenge ni ba roulage ba kanga ba na Paris donc on filmer ndenge ba roulage ba kanga na Paris donc na minute azelo ba te biso atoza na Kinshasa ndeto toza ko asime toza ko
kolobela la baronne mondiale quoi namoni pe bato balongwa ki na chez nani mokonzi ke chez wata kuna donc nazo tele maintenant nous moni pacho RFI pacho RFI aza parmi akina ba Charlie akina ba Charlie mpaka pacho RFI ndaza akina ba Charlie mpaka siko akome azonga alobaki o ngai nazaki te banene bato bamonaki o pacho ampesa twaki mbongo pacho RFI na osengo fozongisa mbongo bato zwi parce que tomoni vidéo sali ozobaki o ngana za toujours na héritier watanabe tandis que ozwi o lie mbongo ya mécène donc vous avez pas preuve pacho RFI azali wana ba preuve za na ba vidéo na ba voice en tout cas pacho RFI tika biloba loba Karine akoma toujours aza toujours mondial azali kolo ya bato to chapeau si comment quoi il pas zongi pas wata non Karine Mokonzi ya zongi avec modération Karine Mokonzi ya kenda ki akuti pacho RFI fo azanase te akakuti ye pacho RFI akenda ki atika ki Karine Mokonzi za promotion ya BM promotion ya retirada donc hier na minute on aime ça makambo en tout cas la baronne a lobelo roté en tout cas ba fan tout ya Karine Mokonzi bol la Arabi sauf na chef na Mokonzi et lo musuna ole la bakangi page bakangi Facebook YouTube nanga na singa bato tout ya mauvaise foi automoni bakangi YouTube nanga ponga na soutenir Karine Mokonzi pour naza kokotela la baronne nazongi na raison en tout cas bato to balanda kabeza na bezo bomona ki ba lien na tindaki na WhatsApp na Facebook botika elekate na minute oyo na ofunga base na base mosu ya sika donc original ya sika bima to moni ki pas massé ba ka signaler ba vidéo na ngayo chef Mokonde to sala boy en tout cas vidéo base na ofunga base na base mosu ya sika nous sommes là pour notre côté la baronne talba combat tous talaba combat en tout cas Karine Mokonzi congolaise le roi congolaise tout aza de konabiso congolais bato bazo lingate o Karine Mokonzi azo sala boy bon to commissaire azala Sénégal bien ndeni nga côté donc aza de konanga congolais en tout cas bambo tenanga na kopesa na ba etu balanda biso levé Pierre Landou le Seloncier to mambo ya de London inspecteur Miguel Mbongo ya salon Texta bato tu balanda ngai na moni bongo levé Jackson Mangala talanga basenga base pour na Karine Mokonzi na base na Londres bana Londres ba bia partir le chef Fennek Mokonzi to ça le base na kata Londres les amis des chefs Fennek Mokonzi na Tottenham en tout cas un grand merci na ba et tout levé to mambo ya de London tout ça vraiment ensemble nga chef Fennek Mokonzi ça toujours musala ka nek bozo linga na ko finga ka te parce qu'il y a une famille partout en Europe partout en Amérique ici même si en Afrique on a famille partout donc to finga raté tout ça toujours moi ça tout le la vérité le so bango ba vérité en tout cas un grand merci na papa Matondo. Merci beaucoup to comme nasuka na émission na biso tonto tunaka muna mot de la fin na yo dans le studio sikoyo mot de la fin na yo ezokende na question na nga na kati Karine Mokonzi azonga na la team wata aza même morana héritier watanabe pacho RFI na kati Adam Suzolo o lelo bozo mona kazo kota makamaka est-ce que boye supona bo panza li sous la team ou bien pour ça pacho RFI dans la team Karine Mokonzi dans la team Adam sa cameraman dans la team et ça bien bango nyonso baza ba travailler eza bango ba travailler na take ba journaliste ya travailler na take cameraman eza vérité ka héritier watanabe nandeni ya vérité héritier watanabe Karine Mokonzi a sa promotion pacho a sa promotion Adam sa filmer mabeni nezana est-ce que Ozaka en tant que chef parce que tout le monde Karine Mokonzi mtazali le guide on a guider batu nyonso bazali kayepe mta guider bango asimisa ba misu ba touche ngo filmer be kata no caméra no yo filmer bo ndeni kata ba caméra ata bozo boya oko boya boya pona nini asimbisa simbiso batushi oko loba loba pona nini mama batu azwa kombo ya batu komba papa batu ya kufa akoma konima kombo wana lelo akomi mari bongola marazali na makolo misato alanda kombo ya Karine Mokonzi. Who's bang? Bongola azali
na makolo mine. Merci. Komba famille ayebite. Tune komba famille na bango ayebite. Kozika wala pese mbote na pese Lydia Kapashika na pese mbote akoma daba elo ekoto na biso abone Lydia Kapashika biso maman Lydia Kapashika na Belgique moi c'est abato René Abiri moi c'est biso ta bongo so bote no Karine to bote no na basi na bino c'est que Karine ta memela Abiri moi si bango nyonso ba charge Karine j'ai malukeni ba etu ba na biso donc voilà na mengi CL News donc maman bah oui bon Christelle Mamou nakata tala ndenge bon moi sabata kitoko akenani poto avanda l'aise akoma bondela na ye akoma frère Patrice na luka filanga Yesu na luka ngate pona nini libala yanga merci beaucoup merci na internet bozaki belé pour Olanda biso partout dans le monde entier ezaki bon va charge à Karine de na yamba ki mona mission alelo merci Nabino na bokelo na bokena ki peka pardon merci à toi. Merci à vous, merci Papine Zola Meso, merci à toi Rocard Miesi. Je vous retrouve à la prochaine numéro de notre émission. Bye bye. Karine Mokonzi aleki bango nyonso na kitoko. Karine Mokonzi batungaka ye pona nini? Marie Bongola abongola komi na kombo ya bato. Tala Buzoba akomi kofinga malela komi journaliste.